Voilà, lelo awa naza wapi? Awa naza na avenue de l'hôpital. Naza na avenue de l'hôpital. Référence ya hôpital ba chinois. Chaussée Oyo. Chaussée Oyo. Avec un partenaire idéologique. Très à l'aise, très à l'aise. Mais il y a des gens qui malembe. C'est très 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 important. Donc voilà, vous avez vu mon corps, comment on facilement. Là, pas d'air, en tout cas, ils ont vraiment qualité, batterie nango, ils appellent l'icolo. Vous avez vu mon corps, moi écoute, il y a pour ça la couture, il y a connu, ils ont techniquement bien haut. Voilà, là, vous avez les clôtures, il y a it. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto ke Voilà, mesdames et messieurs, chers amis internautes, sur YouTube, il y a Bisso podcast. En tout cas, un grand merci à vous, internautes Nabiso, ceux qui sont abonnés Nabiso, vous s'abonner massivement au petit la cloche de notification et comme ça au moment où émission kitoko voilà, chers amis internautes, chers amis téléspectateurs, nous sommes dans la ville province de Kinshasa, et précisément dans le district il y a Tchangu, dans la commune il y a Njili. Awa na yeko laksa ba internaute na biso ainsi que ba téléspectateurs na biso ndenge kaka tozobeta pena maboko na mokonzi ya mboka son excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwa Tombolo, Tozobenga Bongo, Fachi Beton, en tout cas, Bana Njili, Baza vraiment na Sengo Makasi ya Kosaranate, parce que Njili Pena va bénéficier Makasi na infrastructure, donc Tomoni Bongo, quartier 5, Tongami, quartier 6, quartier 7, en tout cas, bozomona bongo ba réalisation ya chef de l'état ndenga la karabongo bana njili ke ako tika bango ndengo la te ako bomusela bango et yango bomoni bana njili baza toujours na sengo makasi ya komona bongo ba misala oyo président de la république asali awa na commune na bango to pe na ba quartier différentes oyo za bongo awa na commune ya njili lelo tozomona direction maître Koke et poti bamina ndenge ya kosakana kute nzela kobanda Sainte-Thérèse ti na bakwanga na commune ya Kimanteke. En tout cas nzela na vraiment eza mobimba avec un parti na idéologie. Voilà, lelo awa naza wapi? Awa naza na avenue de l'hôpital. Naza na avenue de l'hôpital. Référence ya hôpital ba chinois. Bozomona hôpital ba chinois. O bozomona wana les hôpital ba chinois toyebi biso nyonso balabala oyo ndenge ezalaka poto ya kosakana te zelo soki vule beti en tout cas moyen kuti ya kotambola ezalaki te surtout soki boye kobimisa ba corps na morgue parce que ba chinois eza na morgue et puis na hôpital ya quartier 7 oyo tobengaka 7 ya kala ndenge tobengaka yango appellation yango kuna oyo bozali komona ngambo wana eza bongo quartier 3 arrêt bachinois ngai sikoyo
naza awa sur avenue hôpital oyo toyebi yango ndenge ezalaka mpena sable na ndenge kuti ya kosakana te komona nayaka kolakisa bino na fois passé nazalaka awa nalakisa bino lolenge nini batie yango mpena béton parce que muku atombola alobi il faut vraiment kotia béton il faut kotia mpena béton partout et là lelo sikoyo naye kolakisa bino avenue de l'hôpital ndenge ekomi na éclairage public kote oyo kutu onga ndoki naloka nasala soki ndenge nini bakoreve yo onga nayibaka oza mettre à plein en tout cas bakoreve yo facilement parce que tozomona bino moko baminda pene ekoti partout sur avenue hôpital donc hôpital ya bachinois yango wana bozomona nazopusana malembe kolakisa bino kaka lolenge nini minda pena po esatonga okolokota yango facilement tuka bana njili babeti pena maboko na chef de l'état balobi monka koswa faci béton buku atombolo basepeli vraiment parce qu'il faut apprécier l'homme à son époque puis batikali kaka kosepela na ye moko président de la république te kobanda na mokonzi ngumba ville province ya Kinshasa papa na biso Daniel Ebumba lobaki ndenge alobaki no Kinshasa ezobonga pena partout et puis babeti susu maboko na excellence bourgmestre la bango ya jeune excellence Papi Mbumba Ngalema po bazobenga mikolo yo Fachi Junior. En tout cas, avenue de l'hôpital au Bozomona. Chaussée kitoko, béton, mais déjà on a la bino émission sur chaussée. Et maintenant on a le bino lelo pour un éclairage au bâti awa na avenue de l'hôpital. Na quartier 7 awa na commune ya Njili. En tout cas, biso no so tumoni musala oyo chef de l'état ndenge la kaka banjiloise qui akosala pena musala na ndenge elongo bani alingi vraiment Njili ezala vraiment modernisé et puis tozomona ngo na ba quartiers différents quartier 5 lele comme bongo Dallas kota quartier 5 ko bossa na yo moko na za wapi partout au monde bongo minda na lufingi wana minde koti na armée na parlons même pas et puis direction idéale kota ba mettre la di kopo na parlons même pas boulevard Luemba c'est la bio déjà na butu pour moi déjà Luemba ndenge connu et même kota la bino moko ba na moto bazo le kitoko avec un partenaire idéologie là bozo mona eza bongo hôpital ya ba chinois sinon congolaise donc yango yo hôpital ya ba chinois botala na posa kutu ke na obela oya na yo awa na hôpital ya ba chinois ovana parce que minda pelele en tout cas mon kako soit chef de l'état parce que to bois karaba fleur et siko wapi mosala ezo salama pe ezo mona ceux qui mosala ezate to kolobela pe population to kotisa bango na ndako ya bakonzi mais le kola mosala esalama avec un partenaire idéologie en tout cas bango moko ba sepeli makasi utala bino moko ba lampadaire o bati awa na avenue de l'hôpital en tout cas avec un partenaire idéologie nga moyibi na ko yiba awa na avenue de l'hôpital yeba ko sambo na yo minda pena partout ndenge moko ya kosakana te là bozomona école ya collège réveil ya père na biso takataka et là on est entré à avenue de l'hôpital ici comme na outi et passe on a zo René biso ko banda kimuta ti na cimetière ya Kimbaotseke alors na sikoyo na koti awa na la sabino kaka avenue de l'hôpital ndenge komi ota pe bandeko pe baza pe nzinga to ko senga na bino il faut ko tabo peto na chaussée donc tant moto ameni masanga ko panza bouteille wana te surtout ba bouteille ya plastique to zobeta c'était surtout ba bouteille ya plastique faut ko yeba vraiment le ndenge esika nini ya ko bwaka yango en tout cas tozomona pe service ya assainissement ya commune ya Njili et bango pe balalité en tout cas chaque samedi baza makasi
et pour na salongo botala bino moko nouveau bâtiment au basali biso awa na njili donc dimension communale botala bino moko ndenge komi moderniser botala ndenge balambi yango komi kitoko ya kosaka na kutu te ndeka bakongolais balobaka suivi et alors excellence Papi Mbumba Ngalema ye alalité te pena ba service assainissement baza wana chaque jour kotala bongo maison communale ndenge bazo continuer toujours koaméliore yango propre oyo wapi ye mo ndenge alobaka nga nalingaka toujours bopeto fo ezalaka ndeka cordon avant malobaka libérer le couloir en tout cas mosala kitoko vraiment moka koswa excellence Papi Mbumba Ngalema donc voilà éclairage public yango oyo la pandémie oyo batieli biso awa na quartier 7 sur avenue hôpital béton na ndenge osaka na kutu te mais awa ezalaki koleka boye te soki vous le beti ezalaki mpena okomona bino moko poto na ndenge ya kosakana te mais lelo botala chaussée kitoko vraiment makasi et puis côté bozomona bongo ba brique wana etikali kaka bazotia badalete na mwa quelque misala moko etikali ya mike mais mituka ezoleka yango déjà avec partenaire idéologie koto déjà pepele na ndenge ya kosakana te tosenga kaka bandeko baza ndinga bao baza na bamaison koyeba ndenge nini ya kobatela baterrasse surtout eza mpena malamu nini kobwaka basalite te eza mabe oyeba ke service assainissement ya commune na njili bango mpenza batambolaka chaque jour soki bazwi yo okofuta amende na yo ya l'État. Donc voilà, naza toujours awa na avenue de l'hôpital et awa na quartier 7 na commune ya Njili. Souvenez-vous tant que mane koya soki oyo hôpital à 7 mingi ba mitu ke mane ko telema awa belé omona mama na busha ko sakana te kwa nini nzela koleka ezalaki malonga te soki na morgue 7 obima boye 300 oyo okende ti obima na prince oyo kena biso tiki mbuta en tout cas nzela ezalaka pena mabe na ndenge ya kosakana te mais lelo oyo tomoni chef de l'état wa ndenge alobaki akotika Njili te Kinshasa ezobonga partout et là tomoni yango Njili pe ba bénéficier makasi na infrastructure pas non seulement Njili donc 24 communes mais le lokwa naza a on Njili ne ko belande Njili donc avenue de l'hôpital ou ka bosengaki na la Sabino lumière ndenge batie parce que na salaka na jour na ko la Sabino ndenge basela biso chaussée oyo avec un partenaire idéologique donc ndenge bandeka moto bazotambola pena très à l'aise mais yebela kaka mbangu te pour kinango malembe c'est très important donc voilà botala bino moko ko boka pena tonga okolokota yango facilement na kwesi soki biki na kwesi soki mbongo okomona yango facilement donc botala kaka bino moko parce que biloka boye vraiment toloba te en tout cas bana Njili merci na bino loka boza très reconnaissant na président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo monsieur ko basoloba azala kaka oyo ko ya baza bimitema soki nini bazoloba pe ba ndenge na bango mais nga na kolobela kaka ba maloba oyo bandeko ndenge bazondima mosala oyo président de la République asali awa na commune ya Njili sur 13 quartiers et tomoni nazo bas talama quartier 5 ndenge komi quartier 5 botala bino moko leo tozobenga ngo Dallas et bazobenga quartier 5 Dallas et en tout cas surtout na kozama baya wana oza 5 oyebi bino monde ezalaki vula soki beti rutu koloba te salité ya kosakana te mais lelo botala bino moko ndenge ekomi awa tangu le beti en tout cas bamituka ekoleka nango normal avec partenaire idéologique et là entrée à hôpital ya 7 donc hôpital ya 7 yango entrée nango yango yo alors nga nazokende siko malembe kolakisa bino donc naza sur avenue de l'hôpital toujours et suivez on se trouve juste après merci.
chers amis internautes, chers amis téléspectateurs, donc chauffeur pena azo profiter na bango balobi tika totambola mais conseil tokopesa pe bamopila conseil pe tokopesa pe epai ya bachauffeur ya mituka bachauffeur ya moto ya 2 pine bamoto ya 3 pine il faut kokendaka malembe voilà donc betongo bozomona bino moko beton pena avec impact na idéologie donc voilà voilà entrée ya morgue oyo ezalaka potopoto kaka nde ya bandalo kola bino alors awa siko ezaki bamituka banda kotelema ebele bamituka ezalaka oyo tobenga bavarie donc bayaka bongo kozwa bandeko bazokende kotika ndeko na bango na lilita na bacimetière différente na ville boza Kinshasa awa ozomona bino moko awa ezalaka pena bamituka basoki etelemi awa na batu na bamituka embouteillage ya kozala te parce que ezalaki bongo sable mvula soki ebeti komona mama na potopoto ya kosala na kutu te puis mosala mpe esili na mikoyoma te botala bino moko omoni zelo wana eza bazotia place oyo bandeko bakoki kotambola nga bo badalet na kokoma wana mpe na kolakisa bino ndenge nini bazotiela biso mpe badalet la place oyo bozomona eza bongo esika wapi bokoki kotia mpe fleur donc on tient pelouse wana mwani mpona kopesaka design mpona kopesa pena design nde tomona bongo na boulevard Lwemba nde batia badesign na katikati ya boulevard donc nde mpe bakosala biso mpe awa na quartier 7 sur avenue de l'hôpital mais propriété mokonzi ya mboka ya kotika bureau na ye te ya kotika ndako na ye te bino nde bolalaka awa pokoyeba ndenge nini ya koentretenir ndenge nini ya kotia mosala ye atie bato mpona kolandela c'est bien bon oui biso moko siko fo koyeba tolenge nini ya kobatela eloko oyo bijou parce que eza vraiment bijou donc bijou basali biso voilà bozomona badalet yango oyo basali natambola moke likolo badalet awa yo tambola boye na lumière nini awa na lumière nini okotambola malamu boye awa sikoyo ezalaka eza bandeko place bapieto banotambola awa place baotika chaussée makadam bakotambola kuna te po kuna eza esika wapi bamituka ezoleka esika oyo bamoto ya 2 pine bamoto ya 3 pine ezali bongo koleka alors population bakotambola nde awa oyo bauti na entrée kuna na entrée et puis oyo bazokende bongo na suka eza vers parquet vers commune et puis marché ya quartier 7 donc on dit 7 tabino moni misana mpela esili pena malamu te donc bazosala vraiment botanga kosila maboko kobetama awa avec partenaire de jeu donc soko beti maboko te oza momuna ya population voilà ozomona bazelo ya moyo bamituka mpe yango wana banje balembi mpe te botala lumière éclairage tabino bajipe bazotambola avec partenaire idéologie bandeko bazovanda awa bazozwa pena mopepe ya kitoko ovandi pena ovanda awa 1 heure 2 heures parce que sécurité totale sécurité assurée donc sur 13 quartiers en tout cas lumière kitoko ya kosala na kutu te onga criminel onga nani à la base donc vanda kuna kende koluka esika noir ezali parce que awa nde lumière nde ezoloba lumière nde ezoloba eza pena mosala wa kitoko avec impact na idéologie voilà et suivons juste après merci
Voilà, de retour, chers amis téléspectateurs, chers amis internautes. Donc, nous sommes toujours sur l'avenue de l'hôpital, na quartier 7, na commune Yanjili. Donc, botala binomoko, lumière. Donc, lumière qui toko, là, pas d'air, en tout cas, ils ont vraiment qualité, batterie, ils appellent l'icolo. Botala binomoko, moi, écoute, il y a pour ça la couture. Ya koyiba eza techno ibango okoya ndenge nini moya koya kutu eza te parce que lumière eza avec un parti na idéologie. Donc voilà, chers amis internautes, chers amis téléspectateurs, restez toujours branchés sur votre chaîne Yabiso Podcast. Voilà, mosala ezo salama kitoko. Donc ingénieur baza vraiment mobimba bazo sepelisa bongo population ya quartier 7 awa na avenue de l'hôpital bomoni bino moko lumière pena ezo taka net na film. Donc ça pena malamu mingi, il y a pas de commentaires. Donc bino moko bomona banjila so baza bongo libanda ya mboka otala bino moko quartier 7 na bino sur avenue l'hôpital otala bino ndenge komi avec un partenaire idéologie moyen kuti ya koloba eza kutu bandeko baza nzinga ya boulevard oyo. En tout cas mapango je pena valeur ya kosakana kutu te, valeur kosakana kutu te. En tout cas bana njili bazo yebisanga Watakine 24 ndeko Cédric, il faut que lobela biso vraiment okota biso ndaka ba konzi. En tout cas président de la République ye azala kaka ye vraiment azala kaka pour commentaire kutzete bazo mona kaka mosala iso ki mipina avec un partenaire idéologie. En tout cas couleur oyo avenue oyo ezalaka lili bamituka ezaka belé awa komona bongo batema bepe alingi kolinga komeka kotelema mais lelo eza susu ndenge wana te eza susu bongo te ça pena ezokende malamu mingi. Voilà, ozomona bino moko lumière nde naye kolakisa bino pena lumière awa na veine de l'hôpital naye kolakisa bino mingi lumière parce que nzela déjà nalakisa bino lelo naye kolobela bino nde sur lumière naye kolakisa bino nde minda oyo ezotaka awa na nde kuti ya kosakana kutu te mpona kolakisa bino nde ya mwana na butu ya lelo botala bino moko baminda bazelo bozomona oyo eza ke bazelo baosala bandeko na biso bachinois na bacongolais baosala biso mosala kitoko awa ndenge kutu ya kosakana te awa soki otamboli soki ndenge nini omona awa nakosala kutu erreur te onga moto nasalaka mabe onga moto nasalaka boye komeka no koya te na vine de l'hôpital awa esengo na esengo minda pelele. En tout cas banjilois baza vraiment na esengo makasi na ndenge ya kosakana kutu te. Botala bino moko bandeko moto baotambola pena très à l'aise, bamoto 2 pneus bamoto 3 pneus et puis bamituka mpe bazotambola très à l'aise. Embouteillage à la baie soki nini nadindaki odinda na beton odinda te beton na beton c'est bon. Awa base ya régie des eaux secteur ya Njili centre direction urbaine ya Tchangu est. Donc yango yo et là oyo bozomona wana eza bongo centre d'apprentissage et siko wapi maître na biso Elvis alakisa pena bandeko kosala mosala centre estabi bandeko kosala mosala. En tout cas nzambe a continué toujours kopambola zo cadre vraiment ba jeune boyi basala bongo uluna basala bongo n'importe quoi. Donc voilà yango akadra bongo ba jeune oyo tozomona centre ya maître Elvis yango ya basala bakiti basala misala ebele ba coupe couture eza vraiment awa mais na ndeka ya indusa ya kopesela kaka ndenge ezalaka. Voilà yango wana menanga na sala continuité.
Voilà, chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, chaîne YouTube Yabiso Podcast. Un grand merci de la confiance sur Bopé Sarabiso. Et là, on a qui est vraiment malé bien. On a comme ici quoi par Minda Nabiso et Suki. La padeur va avec l'éclairage public. Bien sûr, on a bien moko. Minda Pena qui pour avec part idéologie. Là, on a qui est vers parquet. Donc vers parquet. Général, il y a une 7 awa. Ils ont bon la carte 7 donc parquet. Donc ils ont awa. Nazo qui l'esco malé mais il y en a comment faire parquet. Et puis dans l'observation de la façon où il y a que bongo si na maison communale il y a Jimmy. Voilà. Ok malé mais vous avez dit tout quand il est avec les partenaires idéologiques. Et tout cas, il est très à l'aise. Awa conseil de ce que la population au bazar Nzinga chaussée. En tout cas, ceux qui vraiment terrassé, toute la canalisation, ils ont canalisé. Maï, en tout cas, koiba, olengini ya kobatela yango, kobwaka bouteille plastique te, kobwaka poubelle te, poubelle bwaka ngona esika elongo bani parce que tant ozo bwaka ngona terrassé. Komona maï tant ya aleka. Abolika bongo na difficulté et là retour nango ezaka mabe komona komi ko vanda bongo na boulevard pardon awa na nzela basali biso awa na avenue de l'hôpital en tout cas ekozala pena malo minute otabino bozomona lumière pena kitoko makasi avec un partenaire idéologie donc commentaire à coup de zate donc commentaire ezate na ligne vraiment banjiloise o basa bongo limanda ya mboka bana quartier 7 pour manifester vraiment que vous avez vraiment malamine donc manifestez-vous à travers cette émission sur votre chaîne chérie donc il y a Yabiso podcast émission qui t'arrive partout pour na kolaksa bino tu as kana débit et puis tu as fait na fin. Voilà, naka la sabino ndeba salaka chaussée nzela vraiment nezalaka ndeba sabino nzela parce que ezaka maman na zelo ya osakana te soki vous le beti kutopota na za makasi mais lelo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Fachi Beto yoki kolela ya pana njini et topé ming awa na avenue de l'hôpital donc sali bon pena béton là voilà ya moni bananjini bazana sema makasi bana quartier 7 ba pele sema makasi tale le maningi komi ota le maningi komi la s'intéresse plutôt juste stade omnisport au lieu ça la bongo fierté na bisika chango ba bloque beleza na stade wana na martyr exacté na stade Tata Raphaël pe exacté au match sincère OK pana pena au match konti pena au match sincère tina gradel non tout le monde en moté en tout cas félicitations à mon tombolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beto alors qui connaît la population dans la population voilà na kosa la tour na kosa la tour parce que le moment na ko la sabino juste kaka avenue de l'hôpital lumière donc lumière wa télévision awa là padre avec un partenaire idéologique dans la ville moko ozomona minda pena kitoko na negutu ya ko sakanate donc ça le pena bien et zo pesa pena makam donc voilà minda wana esuki awa là ozomona eza bongo parquet c'est pas censé ya ko filmer parquet donc esuki awa donc minda esuki awa là ba kosala pe continuité nango donc ba sa continuité na koya pe pour que na la kisabino voilà minda yango yo et maintenant nazo meka susu mokie kozonga na meka susu mokie na bandi bongo retour nanga na la kisabino bongo susu kobima nanga na donc sortie nanga ezape kaka na entre o na côté la kiwana na route wana o ya ke bongo vers Kimbuta kobanda Kimbuta ti cimetière ya Kimbanteke donc route wana relié vers deuxième république voilà la salle mon retour nanga pour la Sabino vraiment mine pelele avec un partenaire idéologique commentaire tout utilisateur commentaire exaté V Charlie Wayingu ya Mama Coco Machatima 001
Héros de l'ombre, mon sponsor privé. Un grand merci aussi à mon vieux Derlin Mitourova, papa soin depuis Hollande. Ça c'est aussi ma grande sœur chérie, sœur Namo Rolana. Moi, ça s'appelle Mazanga Manadela Mine, le roi porte là. Il y a papa Jérémy Mbala. Un grand merci aussi à ma grande sœur Clarisse. Un grand merci aussi à les amis de Watakin Vakat depuis Turquie. Boben Nangana a venu de l'hôpital Nabutu. Nala Sabino, comment Maminda Ezopela. Topé Isali Nengening Nabutu Sokepeli, et ça Nengening. Et Yango, suivez. Là, Binomobo. Minda Nengening Sala, vraiment avec un partenaire idéologie. Il n'y a pas de commentaires à faire. Voilà, bah là, pas d'air, bah là, pas d'air, vraiment, c'est bon. Minda Pele Pele. Suivez aussi juste après. Merci. Voilà, chers amis internautes, chers amis téléspectateurs, donc on a comment chuter vers la fin de notre émission. Nous on a fait la découverte de l'avenue de l'hôpital de Bateba Lapadère et on a bâti mon habitant dans la ville. Donc on tapena sur le terrain parce que monsieur tokitara partout, tokitapena partout et kolakisaka ka bayi kongomani o bazabongo libanda ya mboka kotala comment mboka bango évoluer surtout Kinshasa et nous avons Kinshasa label. J'ai vraiment non, j'ai les bottes à la binomoko. Ils ont beauté. Mboka ya papa na biso sirop. Mboka ya papa na biso lema. Mboka ya papa na biso PDG avec Laurent Chadira. Quartier 7 tebi. Il s'appelle artiste musicien, hein, artiste musicien belé. Quoi bah comme moment de chante. L'artiste va s'appeler tellement belé. Bah joue sur le rôle Madas Kitono. Ma équipe pezara ba équipe football et zara pina awa na quartier 7 hein, donc tu dis quartier 7 ndenge zalaka bon moi ce qu'on ndenge ba moderniser yango lisusu butala bino moko maison communale ndenge koma maison communale ndenge komi ils a premier la ville province de Kinshasa non seulement la ville province de Kinshasa mais RDC na ba maison communale ya RDC njili ne muteza ya yambo bongo ba mariage civil tala ba commune belé ndenge bazo uta bongo ba commune différentes ya bandal bazoya ya ngirngi bazoya limité pe bazoya autobiza ka limité na kesa civil na limité mais lelo civil et commune akena ngana njili na boy na makambo pardon akena ngana njili donc voilà là moi ça bongo retour donc na ça pe la tournée hein, donc na baluki pe na ça pe na tour na sali tour ko ezaka ba zelo ya misala nazobeta sete mingi na bandeko population oyo baza nzinga ya chaussée oyo en tout cas koyeba ndenge nini ya kobatela yango yoza pena malamu mingi itala awa yoza skoni awa yoza ba ba fleur ba fleur esala pena kitoko ozotambola ozo yoka pena mo pepe ya kitoko ko yoza pe photo kanisi photo awa équipe na malamu avec un partenaire idéologique voilà là besoin mon les clôture ya iti njil donc clôture ya ITC clôture ya iti njil mais na ko lobela wana te na ko bene mine na pelele sur avenue de l'hôpital avec un partenaire idéologique voilà awa nde siko makambo ndenge botinda ngai ndenge na ko sala bino bon continuer toujours ko s'abonner bon continuer toujours ko partager ko liker ils appellent malamu mingi ba commentaire na bino ils vous appellent bien ils appellent malamu mingi na la lingaka tango ta l'émission tia commentaire bana njili quartier 7 pour manifester aux arana Londres na mboka ba boss Roni Malundama aux arana Londres na mboka ba boss Checking na mboka ba na mboka ya ba Mama Laura Chou na mboka ya ba maître Capo balobi mona oni britannique ya tongo na Londres wana les appela malamu mingi voilà côté abilo moko lumière kitoko avec un partenaire idéologie
là na komi ko sala score retour nanga na hotel na l'accès bino entrée ti na bani na bandeli ti na suka da garage public lumière na ndenge ya kosanga na kotute awa eza esika ko tia bosoto te mais awa eza esika ya ko belure esika ko tia bongo opeto yeba ndenge ya kobatela loko na yo burugumese ye alalaka na yo esika moko te avant que obanda ko condamner ba autorité yo moko mitana no place na yo autorité aza wana pona kolandela misala atie bato na nzela pona kosala suivi mais tant tokomaka na butu ba 18h 19h 20h 22h 22h ti matakuna mwana ndeko muso abimi na zu poubelle na kati ya lopango ayako boka na terrasse non bongo eza malamu tale vula tango kobeta mai moleka eza te komikolo ba o bakonzi ba sala loko te bakonzi batiki biso mais tobosani keno biso moko ba petit peu pende toyebaka pe kotia bosoto nzinga ya esika oyo tovandi eza malamu mingi te ndeti awa ntango ekosila pena mobimba po bwaka bosoto ota salite yo moko okoyoka na soni na ndenge akosakana te voilà na mokende nanga na suka ya découverte na biso ya mokolo ya lelo en tout cas un grand merci vraiment na bato basoutenaka nga lokola mon sponsor privé mon vieux Charlie Waingu ya maman Coco Masatima sike na moto apesanga ba conseil vraiment ya bien Chris Bangi depuis Irlande et grand merci à toi mon frère en tout cas pour ma soutien et ça pena malami vous continuez toujours pour soutenir vraiment molobel na bino ndeka botinda ngai ndenge pe na ko sala bino lelo butala bino moko avec carte na idéologie et puis un grand merci aussi à excellence monsieur le bourgmestre Papi Mbumba Ngalema autrement appelé Fatih Junior ndenge bana njil ba mo azobenga ye babi azala parce que bazomona pena mosala ezosalama avec un partenaire idéologique donc voilà na comme Kendesco vers la fin na bimasko na route relié bongo Jili na Kimoteke ya bani na Kimbuta ti na cimetière ya Kimboteke donc voilà buta bino mo chaussée kitoko oizaka bazelo eza sable oiza c'est parce que ba sala bongo mosala mais tant mosala ko sila bongo na futu makadame kozala te la kitala ba chinois ozoleka yo mozoka na kosana bela na kotanga kitala ba chinois voilà minda avec les partenaires idéologie d'écoute à te suivez restez juste après normalement qui est déjà vers la fin de cette notre émission pour aujourd'hui voilà. Chers amis internautes, chers amis téléspectateurs de chaîne YouTube, il y a dit ce podcast. En tout cas, un grand merci à vous. Et dès que vous avez venez de vous mettre la vidéo pour la bonne émission à l'élo. En tout cas, c'est bien malin. Dans la vidéo, vous vous abonnez massivement. Si la cloche de notification, vous avez la page Facebook, vous avez Instagram et puis vous avez sur TikTok, na YouTube, vous avez déjà. Vous avez ce podcast. En tout cas,
aux appelants Mobimba avec un partenaire de recherche. Un grand merci à l'étude d'affaires Batumoko bien. Un grand merci aussi à mon sponsor privé, mon Charlie Wayingu, Maman Coco Machatimba 001 Héros de l'Ombre. Un grand merci aussi à les amis de Watakin 24 depuis Turquie. En tout cas, beau partager, beau liker, beau s'abonner et que vous allez vraiment malamu et s'abonner massivement et que tu la cloche de notification et que vous allez vraiment bien. Voilà, na suki awa pour la moukolelo. Nous sommes na binomoko éclairage public awa c'est bina kitoko mingi bana quartier 7 si revenu hôpital ba za vraiment na sema makasi ya komona balabala la bango ndenge ekomi lelo susu. Merci Institut, à la prochaine numéro ce qui est sur ma scie azongite bye. Ya biso yango yo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when you are begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengi is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo mingi